S'il vous plaît, abonnez-vous. Amida Chatir. Oyo bozo finga oh Amida boy Amina boy. Amida teka immeuble. Pour nous soutenir Pour nous soutenir président Fachi la campagne. Pour Fachi sali boy. S'il vous plaît, abonnez-vous. Li or lo bate italien ngai na ko soutenir Vital Kamerhe ti na dernier souffle na ye. S'il vous plaît, abonnez-vous. Tete manapa azara parlement à défendre le peuple ba voter na la muka ba tieli ba 9-6 pour a comme si ko intimider biso. S'il vous plaît, abonnez-vous. Daniel Safou c'est mon frère Mouyombe Mpangue plus Mpangue Galampangue. OK. Très intelligent. Mais 9-6. S'il vous plaît, abonnez-vous. Pegin ça bato belé balobi yo yebani na bato bazotiela bato poison. Merci beaucoup. C'est que yo pas bon marabat. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ken Pianamoto achela pacho RFI kindokia makwanza na nzoto. S'il vous plaît, abonnez-vous. Na biso ke Bona nini yoza na no jeune no mikotisa na makambo ya dossier munene boye. na boya Kamerhe ngai. S'il vous plaît, abonnez-vous. Masaro elo kangiye bi filma ya bambongo oyo azwaka yena ba photo ko kolesa danger Masaro ane lokote. S'il vous plaît, abonnez-vous. Naza ko porter plainte contre André Kimbuta. Yo Pegin ça. Pegin ça elongo na plus de 5 millions de Kinois. Yo Pegin ça. Yo de Kimbuta futa mbongo na biso. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nalandaki ndeko na biso moko directeur ya marketing ya Jésus de Niance. Aosenga bato ba se désabonner na chaîne ya Whisky. Personne m'a connu, le monde est bien. Ailleurs, il y a Bato là qui yango donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Voilà, merci beaucoup Bandeko Bosolanda Biso partout à travers le monde. Balobi ba actualité lelo ezol créer na Kinshasa et ça bango ba actualité politique o tozali komona politique ezako toka tomoni dossier 100 jours tomoni dossier ya papa na biso Jantini Ngobila lisolo ya Zandu ya marché ya Zandu tout ça et belé balobi o gouverneur de la ville a teki Zandu tout ça to moni pe masolo mususu kaka na ba réseaux sociaux oyo ndenge tozoloba tozomona ba député mususu o bazo assurer batukeno soki parlement wana maseki ekoti bango bakokota zamba bakosimba minduki toyebi te soki bato bakomi na audience ya maloba na mboko tozoyeba te soki kokoma député nde muto koma autorisé ya koloba ba bêtise soit na mokonzi ya mboka tozoyeba te mboko soki tokende ni alors toyamba lelo Pegin Sasa o babengaka e pire petit ya gouverneur de la ville papa na biso Jantini Ngobila tozoyamba Pegin Sasa lisusu pire petit ya vient na biso Vital Kamerhe waza na procès ya 100 jours tout le monde a na ba fête tout ya avec abeng saka Pegin Sasa alors vient na minute oyo azana kati ya mukamate tomoni bato belé ba ça la polémique sur 100 jours Vital Kamerhe falo ba clair mais tozolanda biso nyonso procès ngo ndenge ezokende tozotalela ka tozimele Pegin Sasa bonjour. Bonjour mon ami personnel, mon ami d'enfance. Ken Piana satellite mon apoto. Ngala mon agisasa yo mon apoto. Voilà, alors Pegin Sasa malgré to bete moi tour na poto tout ça, mais Pegin il faut qu'on confirme tout très bien que Pegin Sasa na Kinshasa fandi sa boulot
Kinshasa na kati ya kini awa a travailler na hôtel de ville. Mais nous sommes les foot à TV. On dit que ça va TV va vanité. Ça va TV va matolo te de quel piana. On a bon qu'ennemi qui les a cérémonités et n'a pas l'état. Ce que gouverneur a signé ordre de mission concert a fallu na za na mikili. Danger. Le gouverneur a singayi pegi concert a fallu sa priorité te. Voilà. C'est là nga boulot na Kinshasa. On a vanda ki donc mbanga futa maele vanda tala lelo yo. Babisoyo, nous peut au comité, mais tout ça à travers Gentini Mbaka Ngobila, on a payé, merci Belé, voilà. Après Singa Valère, après Singa Boulot. C'est une première na vie dans la salle à l'État. Na combien pas agent l'État. Agent l'État. L'État peut faire du mois peut attends là lipongi oh l'autre mon salaire l'État souka. Engayi. Est-ce que Moussa les autres de bien? Moussa qui toko ken piana, on a bisio, ba comprendre ba comparant na ba jalelo ngai na niveau tête de ville na li membre ya cellule de communication voilà attaché de presse au gouverneur Gentini Ngobila Mbaka mais entre temps muta indusa muta idéologie voilà place ya malamu o nyonso Ngobila aza ko sala naza ko accompagner mokonzi ba o bazo contrer mokonzi bozo accompagner mokonzi bien te na zong sibu na bulu po ngai ngaza parti politique te muto we recommander ngai voilà ngaza muto mbanga futi indusa petit yaka so boulot voilà ngate ko recommandation ya parti politique te biso parti te biso waneza na rolo ba peki sasa ba pesa ki yo pe magazine ya visibilité makambo tout gouverneur a sala mais peki ça c'est comme si magazine yango net kufi c'est que misal les gens nango te. Merci Ken Piana na question na magazine masolo ya ville Kinshasa ezali magazine yote de ville te voilà tant muto ça la préparation ya ko gagner ville Kinshasa to piler ba adversaire gouverneur bisenga ipegi tant on comme gouverneur il faut créer moi magazine mon et accompagner ngai voilà na ninga ya indusa na ninga te mesdames et demoiselles messieurs les gouverneurs te wala ngai te wala bona ngai voilà ngana muta indusa bana kin gouverneur abongisaki boye gouverneur salaki boye qui noa à comprendre ninga ya indusa voilà wana non to civilité nous allons boule Ngobila pesi ngai yo bandi déjà va danger whisky ou chez na pointe na bana yango déjà va wana na lukutu tozi vila Kinshasa te na bandi magazine masola vila Kinshasa magazine masola vila Kinshasa ezali idéologie ya Gentini Ngobila ngana incarné voilà et puis difficulté ezanga raté lelo ko sala magazine ko futa batu ko futa ba espace et a deux fois te ngana zate ko pire pesi ya mokonzi lobi nini magazine futi te mokonzi a pire vision ngana attaquer mbala moko il faut développer ngo makambo ebele ce qu'on a zo sala makambo ebele moni magazine tout et la lettre balingala facile époque ba jimukeni et alaki époque ba Kinshasa na ba Claude Mavinga pe alaki danger époque ba Benjamin na pe alaki époque ba Jérémy Okape et alaki voilà tout donc ça époque nena salaki magazine au moni na ba charge mais Kinshasa mo bope ko sala loko zo soutenir gouverneur de la ville mais ce qui pour échouer il faut pas ko loba vérité ko sukola maboko tout monde honorable Zakari Baba se expliquer population na ko postuler na ngate po biso nyonso to échouer na président Kabila na biso ba député na ba ministre échoué biso nyonso yango na lobi na ko postuler na ngate et bongo yo na part na yo magazine bandaki ampleur pe yaki to somo na ngoli susute yo pe osukoli maboko ndengo honorable pas sukolaki magazine on coûte de coxi de santé à peine une année et puis magamunion ça magamolo bakar regarder na TV nga mon cerveau moteur na ki opérer ngani pena ba opérer ki ngai ya magazine et là là qui et ça là qui net kara et ça là normal parce que ya magazine a qui cité OK bele basimbela ngo basimbela ngo ki sibina ke sili biso ba succès tout auto zoa na mukilio yo na ba
baje ba 17 ans déjà que ouera jiba zo yemba yo ozili banga kofi to simela ko kisité mais daïga un pifoka ça simela ko kisité mais pas tu fille yé aloba pour lele ya ezalaki mazare dominé papa biso zalaki kaka nzambe ya prophète Konde monsieur les gars mabondele tozofanda na vivre chez ba essayer na ngangel muswahili les gars prier voilà peki ça toyebi ke yo za pena mutaba prière au sambe la rapena wa accompagner pe ba pasteur ebele pena na mboko bongo conseil ni opesa ba o ba ya pena nenga apprécier piano yo yebi biso to ba to belo ba sumingi te to sali be tap voilà biso to sali ba succès à danger mais pourquoi ngai pegin ça na kanga ki sasa wa génie polémique pendant 5 ans muta boujate mais pourquoi pito pale kanga ki sasa muta orbate mandi déjà il faut pour ça na no côté po bana poto ba le la manique mabe bazomo na manique te manique belle sœur na ngana pese mbote danger po belle sœur na ngata to beta lisola babia bato meli ba alaka na bango te voilà mais biso to reconnaissant ou pas babia manique azo yamba kitoko apesi ya rolia iromela na mo transport voilà pourtant manike on a ebaki akala po manike lelo asila anesu manike asila za sona loko te maniko ya manike d'ailleurs ebaka manike wa manike aka ayebi ona yo ya ngai ya solo ana manike ya manike oyo pena ngana yebena manike ya manike ayambi biso d'ailleurs yeba manike liboso na nga kani pena ye manike muto basonga na lobby yo est-ce que marambo pegin ça ça lo beza ba aventure mais on est normal parce que oye libala eza ne monte wana siko ba responsabilité koli bana pe ba koli tant bon na zokola nini to ba budget peso kola ba demande peso kola makambo peso ko makasi zo comprendre eza te que na ozana na mwana une année mutako ya pa na yo oyambi o olambi o allié au pied transport mais na minute au prend ça 550 na azui kutute voilà ana o senga na azui kutute et puis yo bika ba conjoncture ya mboka ndeni ekendele voilà alors merci mani de gens za no ka wana to so na pegin sasa te kota lisolo ya honorable Daniel Safu tozomona ndenge azopelisa moto na réseaux sociaux babiloko mosusu il faut pe kolobaka parce que ezosepelisa biso te tozolanda pena baémission mosusu ke na kopelisa moto na kosimba minduki soki président meki kosala erreur est-ce que biso nde tovote ya bino na ndenge bozala bato ya pe bato ya kimia ke soki président Fatia ameki kopanza parlement wana en tout cas ya kosala baaction est-ce que député aza autorisé ya kopromettre kosimba so baminduki keni pena na scène pepe kombo Daniel Safu zalaka déjà na scène pepe kombo na yeza zalaka déjà na scène pepe kombo Daniel Safu zalaka déjà no ba yebike Daniel Safu attaque député voilà Daniel Safu c'est mon frère Mouyombe Mpange plus Mpange kala Mpange très intelligent mais 9-6 mais bon si ko 9-6 bat bakene ko fote 9-6 ndenge nini po abanda ko tenir ba popa ndenge wana na tant que mboka to na confinement to sana na makambo ebele oyo humanité ezokokana ko réussir on a un écoute ça on a un ennemi oyo bazo sukosation aboko 50 francs en journée to komo suko banzoto ba 30 francs en journée pona nini ennemi wana kota te yesi koyo mboka ezokene na nini corona na nezo nyokola biso monde entier crise comme okota tozomutala ba information na ba France na banini ba mindele ba komi kolela nzala yo sikoyo zolo ba kena okozwa mandoki okobeta okosala bo sikoyo tango yo ba ozwa mandoki okobeta bana na biso to bana na yo mani kena na fait comprendre bino tango Daniel Safu abi akozwa mandoki faut pas comprendre mandoki yango eza nini bandika mwana semi bien ken bien merci beaucoup mona teme bo makapegi yo na bisa yo te boyo kaka grimace Daniel Safu te abunda wapi asima munduki wapi na guerre nini na dojo nini bango bazalaka bamitambula pe na presse ya ozoba baselo mena bien Daniel Safu azane muta mayele nango boya yete baza bata mayele pe mais sikoyo na scène pepe liste na ye ezana ba liste ya bato 9-6 voilà donc tout ça ko comprendre ngati ngai normalement normal ke mpiana tawo to tuna ba question mususu ozo nga question ya 9-6 muta za sonné ngake même l'Assemblée nationale wana jour Daniel Safu ko péter ba plan
na likolo bena alo baka pété ba plat ba olongwe na humilité moko po sonné tata bena mutu bobimba bena ko bangana ni so noa akotaka ya solana grand mutu sododo ya so nebiso non to côté si bato bongo vraiment siko ya kenda ko alo ba défendre peuple na ba voter na sentiment ya Gilamuka. Donc ba voter na sentiment kaka nenga telemela kimbuta ke o poubelle o nini Gilamuka na nenga ya Gilamuka. Voilà. Ye oleza la Lamuka o esko lala. Voilà. Pour trop de diamba trop de gene yango pesa ba retour. Aza député te mana pa azara na parlement a défendre le peuple ba voter na Lamuka ba tieli ba 9-6 pour a comme siko ko intimider biso. Kasi je pour pena mutu logique maniqué un intello, un intellectuel, un député digne de ce nom. Ako se comporter bongo te. On se comporter jamais bongo. Ola mokonzi mboka na pelisa moto na simba minduki. Est-ce que langage wana vraiment député ozo tenir là. Boso biso ba yuma te. Boso biso ba yuma te. Makambwana. To mona ba Patrick Mouya, to mona ba Francis Kalobo batika lo sala makambwana te. Donc mona biso ba yuma te bando intimider biso. Ko intimider biso te na minito to na nzala to na nano guerre est si la raté. Est zo si la te zo kanga mambo belé yo so yo zo mandoki donc soko za na liste qui se zate zonga zwata kisi wa vie oza mayele tika kwa mama minduki na mboko yo esimba lega lobaki bongo piano il fallait mbalamo to cheba krakamba la moko mamo krakamba moko zonga scène pepe parce que lelo to lela ka guerre à est wana ti lelo bandeko na biso ebele basili na makamba ba guerre to ka ba est wana après yo ye na message lisusu ya koloba ondi mosimba biso tona besoin batu basimba minduki na mboko te pouvoir ya fatie za ya minduki pe te ni pouvoir ya kimia Mobutu à l'exception de babunda te Kabila le père à l'exception de babunda te Joseph à l'exception de babunda te yo l'exception de basimba minduki te biso lingi bana sona mambwana te biso to lingi pouvoir ya fatie eza pouvoir ya kimia ya musala to ko sala malema mbe ti place to sukela et puis botika ko fata mu ndenge wana Ataku tazaka parisien, tazaka nana comme président de la République. Ama sambino te. Botika bosa makambo osala wana. Sabo sanga boliaka bosaka nini meta mutasa comme konti faut un peu minimum de respect. Hein? Il faut qu'on tient commentaire avec qu'on traite mon compte avec Mani de jeunes. Awa tozolo bela dossier nyonso to ezo passer na mboka. To moni déjà na ba Facebook, réseaux sociaux nyonso to mona photo ya ndeko na biso moko ezo circuler, il paraît il a empoisonné batu. To ebite est-ce que zakaka ba commentaire batu bachaka na ba Facebook to yebite. Ngape mokonzi mutango o ba lobi azo empoisonné batu na présidence na yebiete nazo mona ka ba photo na Facebook. Mais na mona ye akanga photo na Pegin sasa na ebite relation na na Pegin sasa ba yebani ndele. Pegin sasa batu ebele ba lobi yo yebani na bato bazo tiela batu poison. Merci beaucoup. C'est que yo pas bon marabat. OK. Mani de Johnny ebingai ngana mona Kimberly mona Kimbola. Journée boga ngapena na bara mutu. Non toka sangwana te. Sangwana te. Et bon sikoyo moi mutu ana taba bibisa photo na ye akanga na yo. Monte ke na bato bamona o mabe. Bozo takenga pamba. Bana kisasa, bana Congo. Congo ndenge réseaux sociaux et comme ko sambwisa bato. Voilà. Moutou bozo mona o ba publier ba sambusi wana. C'est mon vieux. Le conseiller Bifor Biselele. Comment on le conseiller Bifor Biselele. Yo comment ko de pena kutu faut tuna ayebani ne kutu te. Ngana okanga lelo. Mais na mona ende photo na ye na yo. Viens nga Bifor Biselele, viens nga ya tongo, viens moko ya kazi oyo. Alinga photo kutu te. On est par hasard. Voilà. Viens alinga libanga na TVT. OK. Car nga muna boaka ye. Na ba fait vert, na ba jeudi polémique. Na moi muke moda show oy mutuna ngai le ka gouverneur moda non OK Bifor Biselele ken piana na mondo tozana jalousie moko asa mota est ou bien Bifor Biselele azali congolais lobi ya outil spécial pena na Goma kini ya kala vana kini depuis kala outil na Goma te
balobi ya uti kuna batindiki awa vie azala depuis kala kuku vie à peine azosala na politique c'est que bazokosa biso na réseaux sociaux c'était à peine ezaka ntima te mutu mabimo alali ponga imo naona analingela nani Ken Piana boule tika nazo photo Ken Piana na créé Ken Piana mutu achela pacho RFI kindoki ya makwanza na nzoto e panzani bala moko vous comprenez Ken Piana ndachela pacho RFI mutu so akringa ka bongo tandis que biso kutu to pesa mwana mai mafuta mbila batu ba biso wana bila bango kutu te donc yango pe na fait na mais na ba hôpital vous yemo pas zo ya batu betonga te mais masali liga ba petit na biso période na véroto mwana ya ba tiel wana so yega bo Ken Piana yote biso ka pa chere fi ka ba chere fi to le life yepe kuna so akoti shamba kuna zole mama na kufi mama na kufi bano ba yaka kimboko po baboma ngai yo yebi donc ezaka moi parenthèse on sabino ke voilà sara li solo ke to eba donc vie before biselele aza vie moko oyo aya kini kala aza kinwa ya idéologie leki boye bana depuis aneni ngana vie before biselele to bana bana 97 depuis 97 on ngana eba before biselele et puis na boka kai et puis 97 aboma mutu te ka lelo réseaux sociaux kombo ya pamba nano ba tuna baluka CV yango na osenga na ba konzina biso bozala na ba service ya renseignement ya makasi voilà opona koyeba mutu ba publier puis lelo réseaux sociaux et commis mutu o contrôler ngo bien te po mutu ko buaka boya buaki source dango eyeba na nute voilà yango omoni ke il faut ba konzina biso ya l'état ba konza mboka ba créer ba brigade moko même na service à renseignement ya makasi pour na ko détecter ba tout o bazo créer ka ba information ya lukuta voilà na niveau ya ba réseaux sociaux donc vient nga before biselele que je confirme avec force et avec agressivité atika la cause la rankinete atika la cause la conflictualité Ken Piana ngai pegin sasa boyebi yo ya masa nango otobandi bulana na lote yana na ba 16 ans yana bantiki to otanga kutu to boma nani jamais yo otanga na éveil ngana otanga na nini na le béatitude en avenir matadia voilà nga vidéo tina na to ka bona no ka avenir mokoti nga awa bino avenir yebisa ngai pega chana ni poisson jalousie na nango yo pena ba ko beteli solo na yo boma mutu ba avion akepoto azongi akafrika du Sud Dubai jalousie pour nini ngalo pango bila jalousie pour nini on a nini jalousie nini yango alors pegin sasa ndeka makambo ya réseaux sociaux etambolaka to tu baka sete réseaux sociaux liboso tomonaki sango epanzanaki awa Vital Kamerhe escroquer mbongo nyonso ya gouvernement mbongo nyonso okende partout na Kinshasa bato nyonso bazobenga Vital Kamerhe moyibi a détourné mbongo à l'état tomoni pe le pacificateur Vital Kamerhe asengi comme ba tutu réputation nanga bebi balobi naza moyibi audience nanga na sengi ezala nini public na samba mokili mobimba emona ndenge dossier yango ezali pekin sasa c'est un procès à ndeko na biso Vital Kamerhe tobike makambo eza na justice wana vie na ya kati na mariage na ena mama Mida tomona yo peno okanga na bango pena photo boy est-ce que na procès oyo tozomona pena président première audience salemaki deuxième salami ba preuve tangible jusque là tozomona ngote ba preuve nyonso azosenga tozomona ngote batu mususu o balobaki aza moyibi tout ça ye batu bakomi changer moi langage muke mais quand expliquer biso par rapport nengo ozolanda procès ya vie na yo est-ce que vie na yo ali makambo ekende moi bien omoni Ken Piana satellite merci beaucoup. On a rappelé que Vital Kamerhe a kotika la paix au la kaka pire vient na tina dernier souffle. Voilà. Ba te bele ba kimbe mo ba te malorola. Otango Jésus Christ ba kanga kié. Yo tanga Jésus. O tanga ite. Onga ite. Yo pete Kamerhe. Denga ye. Ngana. Ndi mango penati. Ti jour musuba komona o Vital Kamerhe. O tina la ki pegin ça $100,000 kaka ba fete mafuba.
Bima. Si tu n'as dit ma que yo petit na. La petit na yena roboya ngote. Na rosa la petit contrôler pe ba mbongo na yo. Continuer ba contrôler ba mbongo na ya passion na soka na l'hôtel de ville. Ya passion na soka. Ba contrôler ngo. Dossier ozo kine kitoko. Voilà. Bref. Ken piana. Truc ko bana biso nyonso. Totika justice ya mboka na biso esala makambo nango nga naza muta lisango naza muta mbanga na ko apporter un soutien na ngai à 100% na vie na nga Vital Kamerhe le pacificateur le faiseur des rois. Même si ba jaloux ba se belé na pesi Robinho obige jour vient Robima. Faut ça la deuxième volume les jaloux de Vital Kamerhe ils sont en bas. Peggy Keba na ebisi yo via Robima. Makambo za l'état Peggy. Na biso ke pona nini yoza na no jeune o mikotisa na makambo ya dossier munene bo. Na boya Kamerhe ngai. Piano. Viens à Robima. Et puis bolanda ningini makambo ezoko kendele. Ba retia ko to ba lo ba soute yozo bima. Ngana bimi na ngai. Ngai bofinga botonga na za petit ya Kamerhe. Nakata ka semission ka sitoti ka biso. Okata misoni. Makambo lo bo pesa nga somo. Somo oponga na ndimi Kamerhe na wanga na bato nyonso baboyi babatami ngala wanga lo shida. Est-ce que yo pour ça ko le héritier muta lo ba ko telo ko te héritier za musicien ngana journaliste et puis héritier frère nanga ko tsanga guerre na héritier te na ko choga te mais na minute yo bato te ba fandi te etali lo bate etali ngai na ko soutenir Vital Kamerhe ti na dernier souffle na ye Vital Kamerhe a Robima mais ma be on azo moneza nini piano na mono ndire mo basu basima iko mo de côté politique et côté na justice. Voilà. Il fallait to tika justice et ça musala ngo tina suka. Kasi ezo sala musala ti yango moni bato te ba samba justice avec ndé sala musala. Mabele susu ken piana eza nini. Muta sala boy. O Vital Kamerhe yé muta empoisonné tel. Vital même tindeng azala kacho bongo azala ko kangama na prison. Ba rimer na ba député mususu Eli a ville à Kinshasa. Kokende tina ndako ya na famille c'est tout. Famille ya juge wana koloko bakeo. To yebi bato babaki yo moto kopela tango mutu na procès lobike moto kopela. Ils ont ba langage ils ont un terme. Na ba ke oui. Kani pena lelo moto kopela ba vérité tout. Ninga zaki na zakle. Voilà. Na ba pebe zakle no kabila biso l'arte. OK. Na ba moto kopela lelo. Moto kopela peut-être ndeto za non honorable zakaya ba baswe. Nanu toloba mabe na ete mais to lelo to pelisa moto epela eza na ba langage ebele eza terme pelisa moto l'accident ko boma bato ko pelisa moto elakisite ko boma bato et puis na osenga na justice tangu bato bazo ko la Vital Kamerhe makambu baki na rediaboliser ba famille que o Kamerhe muto procès bato na présidence o Kamerhe boy pourquoi besoin landela bango te na constater la bien ba jaloux Kamerhe na ba jaloux ebele. Et puis, il on est salinga pasi maître Koko Kayudi wana vina biso ngam na sala na fefe yo sali suna ndeni no boka vie oh vie banaki te ngam no boka vie leki na bureau sibe mo loko libanga pena ke je confirme maître Koko Kayudi ngai nganga peki na ndenga mabete etane juriste te wana vie na yo Koko tise na makambo te ba polémique azane juriste mais ti est comme na niveau que de Ken Piana bakangi Ken Piana bako matina ni niveau que balo moi ça Ken Piana moi na Ken Piana il faut ayape ko samba nazo révéler bala ki ça na bala poto mobimba likambu oyo na lobate o mutu moko lobango te amida oyo lelo bozo bobenga ko amida ya ko samba na campagne ya président Fachi ba o tu approche à Fachi ba ibi makambo amida était ka immeuble na yeko ko cha mbongo ne anje na campagne Fachi. Peggy, je confirme avec force et avec agressivité. Peggy, oh makambo zoloba na lobi yango amida chature oyo bozo finga oh amida boy amida teka immeuble pona ko soutenir président Fachi na campagne po Fachi sali boy abundi info perso la campagne a été amida comme tina niveau ateka lupango ke on a Fachi pour l'intérêt en mboka pour l'intérêt na yo nemba na Kamerhe nazui na pesi mbongo na ngai na teki lupango soki na kosi
Bege jire na se pegi. Na jire ekenda na se yambela père na ngai. Amida teka lupango pona wachafa chipwa. Bato bele ba biswa rote. Obi geza lisolo makasi olobia. Na vérité moni oni ngai na ngana ko baté. Malamba ko sezate. Polele. Ngala petit ba vie. Voilà. Ezaka vérité o ebimi po bino bokazaka ke. Oh caméra mabe. Amida mabe mais à part kuta amida za na bato bele ba teka ba biloko na bango. Po ba soutenir Fachi. Voilà. Po Fachi bato bele ba chaye pote. OK. Bandima ba peut-être Fachi comme président. Amida o ba la la te pas travailler nulle part. Ye pena aluki pouvoir na mbongo ya kimoyibi te aluki yango na soutien ya bato. Amida pa oza parmi bato bateka pe biloko na bango. Ngai na confirmer yo. Yo confirmer mbala moko. Na confirmer pour na yebit. Oh. Maintenant peut ça caméra. Voilà. Na bien bien bien. OK. Très bien. C'est na ngai. Na nga chabola c'est na nga mu Congo. Voilà. Pour razaka moi 50 mu Congo, moi 50 indienne. Danger. Vous comprenez? Amida teka lupangu ateka immeuble pona ko chapuan na président Fachi. Wana ezali entre guillemets. Donc vous comprenez? Yango na peut-être batupe musu balobi emsu marambo nyoso eleka. Bazolka ba récupérer bambongo na bango peut-être ya mapango yango bazwa ngo na ndenge pe ya mabe. Piano wana moni Congo za na jalousie de ba jaloux ba se belé. Omoni ndoki batika président Fachi asala musala na ye kitoko. Batika ko diaboliser bato moni l'air caméra nanenga mabete. Voilà. Nanenga temps normal. Nana rondi mapena ke caméra pena andi mapena komi kitisa aiza na sima Fachi. Nanenga inusa, nanenga politique, nanenga idéologie. Caméra na niveau te komi kitisa aiza na sima Fachi. Mais ndima ki yango pona bako. Azala ngo déjà to sauter les solo ana papa. Kasité pour la politique. Pour la politique. Babel, combien de politiciens, combien de professeurs d'université? Voilà. Oh, bango tout à genoux par Kabila. Voilà. Pour la ciment. Ba compagnie chef de l'État. Donc bref, ba dossier autour il y a politique les autres côté piano, ezali jalousie. Ngala rosenga en tant que Congolais, en tant que Kinois, en tant que Manangulu pété, en tant que Kemaner té. Pour nzamba pesa mumuke bana baliaka mona naka mumuke bana baliaka voilà mumuke bana batangaka et là déjà yango wana po nalingi ete justice ya mboka na biso sala musala na yango tina suka po lelo toza pena ba magistrat mususu ya ba fente mafuba voilà oyo musala bango ba ko créer ba dossier yo moni ke dossier Camero ezo tala mulai pourquoi parce que na ndenga vérité ceux qui caméra ça fautif justice pas kangaye voilà ceux qui fautif justice ba libérer c'est tout hein OK c'est tout OK merci beaucoup Pegin Sasa balobi na mboka balobi mutu moko te ainama mokili mobimba to moni ba émission nyonso to ebela ba émission tout le monde ba contre caméra to ko luka pe to yamba pe bato baza pour caméra pe po baza pe belé neti Pegin Sasa monani bandeko mususu pe bazali o balanda pe procès bango pona bango baza o caméra osamba ba sepela nango pe ezate ki to sala ki parti pris to laksa ki mutema mabe kaka to sala ka be misora na bato ba olunga ba nui ka caméra ifazinda mais non to landi pe ba image ya Masaro na kati ya kasho mais yo yebi ken piana nan muta pesa nga comme les cadets de la presse les Rwanda mais yo les falsificateurs ngala boya lelo mais non Masaro apamba oyo bulo ne kangi Masaro elo kangiye bi filma ya bambongo oyo azwaka yela ba photo ko koleksa danger Masaro ane lokote yo legi Masaro voilà oh menga na bi Masaro bi to fanda na ba mpia ka na biso mabeka le aussi mo bebeso Masaro mbongo yo tango bisa na banki to kota na banki kene pesa en hôtel et resala bona boy ngana profiter photo ya monene na vidéo ba mona kela saneti ya yo te Masaro be Masaro akima ki pona nini Masaro bangi justice atoki ma braza meme yo kota ko bima ko pirjaka pe tu comprends donc Masaro yangani o bozo kanisa o Masaro détournaki o Masaro babatalane na makambo yo kutute asala kana na politique te azazaine pire petit et puis ndekoya na ndenga ki ndekope peut-être ba continuer musala
donc makambo yo Ken Piana mboko zo ke mabe mboko zo ke ni mabe pour tricage eza makasi yango na kosenga na président Félix afongola miso voilà pegin sasa nga na kosenga to stopper awa nga na luko lisusu après les 3 après 3 ans procès nde na koluka yo to sola lisusu parce que na moni vraiment oza émission ya lakisa mokili ke mutu moko te ainama mokili mobimba même Jésus Christ ndenge bamema ye babete basete wana eza mpe na bato balelaka balobi oyo bozoboma aza mwana nzambe oyo bosakrifie oyo aza mwana nzambe asali na eloko te donc no yambo Ken Piana mbala nsima oyemanga tokosola mingi mpe mamba Gentili Ngobila Mbakala, voilà. Le gouverneur de compétent pour le bato ebele bazolobaka Zando Tekami, voilà. Zando Tekami te depuis Zando Mobutu atikaka Zandu salité ya kosakana ebele babiye pas profiter na moment confinement mais oui tulanga nini Kimbuta na bakimbembe batekela na bango Monsieur Hassan bam recette nyonso kotaka na Zandu wana voilà mundele moko mutazokana yango est-ce que bongo normal sana atonga ba ndako ebele wana Mwa Hassan yo bena braza okebena boye bapeso bena wenze mobimba ya poto tonga na yo karaboye ennemi ya congolais ezaka congolais est-ce que moi ezate babotola mundele yango babilo mundele pena donc Gentili la kisaike oyo nyonso Ngobila salaka irataka te voilà ngai na kosenga na yo Ken Piana ole ko kritikaka soko mungolika moko boyo zomona flou mona kutana mokonzi bien kita na terrain voilà yo mona ngoke Gentili Ngobila za ko sala l'intérêt ba kinois mais et puis naza kosenga boye na annoncer ngo na émission Ken Piana naza ko porter plainte contre André Kimbuta yo pegin sasa elongo na plus de 5 millions de Kinois yo pegin sasa yo de Kimbuta futa mbongo na biso 60 millions wana ya mbongo na yo Ken Piana ya mbongo na nga ya mbongo Manike de John eza mbongo batu nyonso so porter plainte nazo makambo pasteur mukuna mekaki omonia siko nga siko na bien Kimbuta 60 millions na biso ba Kinois yo zo lukoko ma deuxième mukuna yanga kutite muku na place Simba ki eza hello gola ye bala Simba na moto arrière ya omoni ye maboko kota nini na volcan ya Goma volcan oyo bukaka na ba immeuble na banda bo bena papa bongo yo pe yo pe ocha maboko na volcan Kimbuta mbongo ba Kinois babi na gouverneur asika Gentili kuta zolenge nanu 4e mairie yamba kanga datelelo yo ndo sala procès nga procédé naza Kinois nalobi kaka Kimbuta futa mbongo na nga Ken Piana yo lobi futa mbongo na nga ba Kino botala biso yo ne boyo basanga bina Kimbuta futa mbongo na biso po eza mbongo na biso ba Kinois donc nga mikolo yo komo na ngai Kimbuta futa mbongo na nga Kimbuta futa mbongo na nga comment bongo Kimbuta futa mbongo na nga ozolukela moto dossier nani nabika se Kimbuta futa mbongo na nga donc mikolo ka bongo na pesi mbote pa ya begin sasa Kimbuta futa mbongo na nga donc kilo nyonso tango oleka le waka Kimbuta futa mbongo na nga nombre batu merci Peggy Katana merci alors bato ba s'intéresser ba mote te opesa bato ba s'intéresser to benga so Peggy sasa bo benga biso ba numéro eza wana o masana to kosana ata 50 émissions na moi masana yo yebika to sonya pa chere fi maboko trop boloba ko bino bosundola pa cho maboko to sonya ye masaye ayebi Peggy sasa mo bambote na pesi mbote na moko Ken Piana na pesi mbote na Fali Poupa voilà félicitations moi kala de Fali moi kala en tout cas félicitations na musala le kaki bien et puis on est au pesi biso Ken Piana ke mikili ya soin azongene pe rapide à décomplexer poto biso kutunga kutu ça ne sert à rien mbote na famille ça mobimba et puis nako pesa numéro na téléphone plus de 143 999 29 45 36 999 29 45 36 mbote na vie na nga before biselele voilà po vie na ngai azaka muta makambu wana te bazoko sela makambu mbote
na père nanga Zakari Baba se met vieux pardon tu vas finir à gouverner pardon vieux on a place yo pozolia vieux ngayo tu as penana c'est on a place petit no azolia vieux fulinga vieux fulinga komisa nga boye vieux pardon tant yo zo finga yo zo bomela nga boulot voilà ozo bomela nga boulot makasi vieux pardon Chanase Luka gentil na ndenge na yo ça on encore bien vieux so salon encore wana dona se ko lingi biso to lia TV pardon vieux Chan puis je soutiens à 100% Vital Kamerhe le pacificateur même si les gens ignorent voilà Vital Kamerhe va leur coloniser la colonisation durera très longtemps l'ingratitude est condamnable voilà pour na resuki ça Ken Piana satellite continue musala na yo merci pour sixo za nango nanga kuna hotel Mateo Peggy en tout cas et puis na pesi na profiter na micro na yo na féliciter confrère nangai Israël voilà Israël Mutombo sango vraiment tant au confinement au coiffé tous les émissions tout le monde tout au tchemutu tout à genoux ngai ngala ni parce que bisela to bandi ba succès yo zala gite ya zala ite te wana zol sala na TV mais batu balanda gite ozali innocent mais siko pena mpifo ye nango boyi pe motamati bakolo ba chaîne pe boza mutema malamu ndeko na biso ya zala na Africa TV aosala succès te boz déranger ete bomonika amati Robert bengana yo Robert bengana donc merci na ba journaliste nyonso ya Congo Ken Piana satellite voilà merci beaucoup na bana poto nyonso na pesi bino mote boza vraiment ebele mwana tanga na ba kombo ezate merci beaucoup voilà merci beaucoup alors Peggy ça oh Glodia ya sala na Kleboa Manik de John yaka to c'est ça bisot Prince Yaweli Sir Poli Lumumba Placide Ebio Fanfa Bokelo Vieux Luiso Mbata mère na aussi Kaloboko waza kolanda merci Kaloboko merci Kaloboko na raisonner vient na sakufa na ni major van ngana sabat nyonso ka que non au moins ba spéculation bozo l'examen ki alongwe na fimbu te c'est juste nazai malade naza fimbu donc bétonné cimenté na fimbu même na tokos ezali chaîne na ngai aucun yemo mtasalelanga na neglijaki yango abinanga te chama yele na mpene loko na yo naza na fimbu botika biloba Goreti Louvezo Alain Giga Aminata balobi Ida Edi la mère du Nord balobi l'ingénieur Yan Katuko naza na fimbu po fimbu to ana partenariat na victime nde Mobutu sali sous le kaoka parzuria fiston coloqué Zapatero merci beaucoup voilà merci Peggy na c'est aussi c'est Whisky Wishia petit frère propre nalobi azela na landaki ndeko na biso moko directeur ya marketing ya Jésus de Nuance aosenga bato ba se désabonner na chaîne ya Whisky po Whisky a monter la kanga ken ba émission na osenga bandeko nyonso bolanda biso Whisky Wishia o ngana Peggy to bwaka aza mwana ya sœur ya honorable Zakari Bababasu kombo chaîne na eza réveil sacré Whisky yazane ti commerçant Whisky na bandi na relation kala nga seri na bandi na Whisky ba relation wana Whisky ayebani na faire répéter siko na senga vraiment bandeko na ngai bandeko na nga bo senga na TV ke batu ba se désabonner po Whisky a monter la Ken Piana ba le maken aza mutu ya fali mais Whisky nenga monter la rabino Whisky pa monter la biloko ya Peggy monter la biloko ya batu ebele biso to yebi Whisky bandaka donc Whisky nde a ya bino po bino boya ka na place bo exigence ebele bo ba problématique yango na lobi atakutu bo sata bo bi trick na bino na so sa soni trick na bino na zama to sengi pe ba abonné to sengi pe ba abonné ya pour faire ande konanga boko sala pe azande kono mais directeur ma yete mais directeur ma est-ce que ba kosenga yo po ko na site ya petit no Whisky ko ya pona na lobi conseil aluka entourage na ye ebonga entourage ya mabe entourage na so créer ba problème entourage ya ndeko na yo ezo créer ba problème Jésus Whisky azande kona biso Jésus de Nias sa frère na ngai de na grand frère na ngai nzela mo ba Congo c'est mon grand frère propre ya famille Jésus
yoza musicien il faut entourage ezalaka bien batika rabi kisongi yango tozoboya sala musala na yo kisongi yango jalousie pourquoi réveil sacré na bato ebele te jalousie nasenga bandeko tu boolanda biso baabone ya Fali ya Kofi ya Wera bo soutenir réveil sacré ya Whisky Wishia comme bino bolobi batu na bino balongwa bo ape na baabone te chaîne na bino moko pe baabone ba te biso moko tozo baabone na biso tozopesa Whisky Wishia ba générique ki nanga nyonso wana bosepelana ngo muta montaka ye wana so na changer monteur pour honorable Zakari Baba so coopérer na leader na bino a coopérer pe na Fali azaki pe na ndula Bercy oh boni boyko ba abonné nyonso ya biso bo s'abonner et pas Whisky Wishia yo muto monter Michel lelo tiana nous kombo site no pe likolo na batu ba s'abonner merci beaucoup magazine Masola Ville Kinshasa tambalo Whisky muto simba yango ka Whisky pe na monter na coordination supervision la semi makambu et puis bandeko tout ya monde entier c'est bon merci beaucoup.